Oui, en tout cas, vraiment, bandeko nanga bozo mona ndenge maman Bijou aza gâté. Naza gâté et pas à gérante nanga maman Nadine. Asalinga vraiment surprise, abengi singa epa na bango. Famille na bango mobimba bayambinga, bayamba kinga kitoko, bozo mona ndenge nazolia. En tout cas, balambela kinga biloko ebele. En tout cas, jour wana na koyi ko bosa te. Ezalaki jour malamu pona nga pona koyeba bandeko ya maman Nadine. En tout cas, vraiment, maman Nadine Wumela, merci beaucoup na accueil kitoko oyo boyamba kinga epala bino. Maman Bijou lobi. Donc, yeba ka mutu na sima mutu donc. Mokili ezotambola nango ka bongo. Mabe koki kozala meto yeba ndenge nini tokoki kosolola pona tozalaka toujours kaka malamu. En tout cas, merci na accueil ezalaki vraiment kitoko makasi. Boumela nzambe apambola bino. Azongisa ya ebele na esika ebimaki. Merci. Gérante nanga oboyoka ka maman Nadine so olingo kini ko visiter ba appartement maman Nadine azawana pona bino. Quand tu vois ton ex avec quelqu'un d'autre, dans la vie, il faut savoir donner les anciens habits aux pauvres. Ne sois pas triste quand tu vois ton ex avec quelqu'un d'autre. Dans la vie, il faut savoir donner les anciens habits aux pauvres. Ne sois pas triste quand tu vois ton ex avec quelqu'un d'autre. Dans la vie, il faut savoir donner les anciens habits aux pauvres. Ne sois pas triste quand tu vois ton ex avec quelqu'un d'autre. Dans la vie, il faut savoir donner les anciens habits aux pauvres.